Topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya boza ebele liboso etadoki mpona kolanda magazine chrétien na mino ya Lingala mpona lelo tozali kofongola yango na bref oyo. Incroyable percée nde yango milulu oyo eza kokoba na mangembo mimoza chaque jeudi mabondeli ya kafukafu eza koleka kuna mpona jeudi oyo ya le 13 juillet mosali na nkolo Pascal Zonveni nde akotambusa masolo na boye babengisi bandeko nyonso oyo bazwami na nzinga to pe na commune ya Ngalema mpona oyo etali bongo mabondeli na yango ekobanda na ngonga ya 17h30 kino na 20h juste boye malamu na kombo na Yesu Masiya pamba te mabondeli wana eza itili mpona moto nyonso. Na boye na mangembo bandalungwa domaine des femmes oyo etambusamaka bongo na pasteur Véronique Mbombo babengisi bandeko nyonso mpona milulu minene oyo ekobanda bongo mokolo ya mercredi oyo na tina na yango ekosila mokolo ya vendredi na boye babengisi bamama nyonso pe bilingi basi bozanga te pamba te milulu wana eza koconcerner bino badetail na elema oyo bauti kosalela biso. Ekobanda mokolo ya mercredi 12 pe ekosila mokolo ya vendredi 14 juillet 2023 na église de Mangembo Bandalungwa. Milulu minene ya ba mama o ebengami na kombo ya femme de succès na boye batei bazami bale pasteur Véronique Mbombo Kalima ya église de Mangembo Bandalungwa na mama Yvonne Beni ya église Cité Bethel ya Matadi. Milulu yango ekobanda na ngonga ya 16h30 kino 20h30 na boye ba mama balobi na tina na yango. Tous en milulu minene où ils allaient organiser à 3 jours donc 3 grandes journées du 12 au 14 mercredi à vendredi la semaine oyo au bison so ba mama to bengami ba mama église à Mangembo pe ya église nyonso corps du Christ to bengami l'invitation les invitation minene ya connexion nga personnellement nazomona ngo eza une grande connexion o tokoki ko rater te. Parce que ils ont parlé sur élargissement. Il y a moi si na kati na vie na e. Sur le plan social, matériel, physique, même spirituel. Alors to bengami na grande invitation ana toi koyoka ba maman o baza béni. Ba maman baza élargi. Nazali ko sala appel na chaque maman et chaque jeune fille. Pour la convention tozanango de mercredi à vendredi. Nazali ko insister pour ba maman na ba jeune fille baya koyoka mate. Baya koyoka mate ya ba maman na biso mibale, des grandes dames, des femmes de succès qui ont vécu des succès dans leur vie. Maman Véro Mbombo Kalima, na maman Beni Yvonne. Moi c'est un pasteur Beni. To nazali ko insister pour na lobake, ba maman wana tomoni bango na début na bango na kokona na bango. Maman Yvonne biso délégation à Kinshasa tokenara Matadi. Tokenara koyoka ye na Matadi. On a vu comment elle est en train de yakomata na tous les points spirituels, matériels, financiers. Nazolo bala ba mama nyonso yo mama ya Beth Perret, mama ya Makala ya Kimbangu ya pasteur Denis Mwamba ozalaka pa ya pasteur Gweno ozana Makala ozana Bumbu pa pasteur Titi ozana Jebe pa pasteur biso nyonso bana ya communauté ezali conférence na biso nyonso ya femme de succès parce que biso nyonso tozali na sima ya makambo oyo na bengi yo moto ozali esika songolo pakala tokutana na conférence wana oyo ezali na 3 jours so banda déjà mercredi. Bon balobi ba oratrice na biso bazami balé ezali maman Véronique Mbombo tozali pe na maman Beni Martin bongo maman ya likambo na biso na kati ya makambo wana na milulu wana ezali élargir l'espace de d'attente yango na yeko comprendre loko moko ba maman soki otali test ya Jaebet na test ya fils de prophète oyo balobaki ba prophète balobaki na ba fils de prophète balobaki na Élysée ke endroit o tozali ekomi mukie. Il faut que l'on que dans l'autre côté pour que de tout ça la banda comme sous pour et si quoi comme muké. Ce qu'on t'a dit déteste voilà tout ça comprendre l'histoire ya Jebet. Osomona ezo kutana. Ce qui observer tous les deux histoires wana, on croit qu'on comprendre que mon observation ezo bima na kati. Pour que élargissement il faut osalanine observer. Na yango esengeli na ba mama pe bilenge basi kozanga te na milulu oyo pamba te nzambe akozala na rendez-vous kasi moko na moka milenge la pona ko élargir espace ya tante na ye boye malamu na kombo na Yesu Masiya.
Na boye na tina na oyo etali kaka milulu ya bamama oyo ekosalema bongo na Mangembo Bandalungwa, caravane motorisée esalemaki bongo mokolo ya dimanche 9 juillet. Badetail na elema oyo Stéphanie Magolu na Nathalie Atata mabasalelaki biso bolanda nini oyo elekaki kuna. Caravane motorisée monene esalemaki mokolo ya dimanche 9 juillet 2023 na oetali bongo milulu minene oyo eza kosalema na église de Mangembo Bandalungwa ebengami na kombo ya femme de succès. Na boye caravane yango ebandaki na Mangembo Bandalungwa pe eyaki kosuka kaka wana. Na tina na yango pasteur ya domaine des femmes Véronique Mbombo ye apesaki mot d'ordre pe asalaki libondeli pona kotambola. Avant to banda, il faut to banda na ye moko. Amen. To pesa na ye moko, azala liboso na biso, atambola na biso. To bondela, mama bondela. Bondela totiki. Programme nyonso na maboko na yo. Deya toza kende bo ye moko azala na biso. Ye moko azala liboso na biso. Ye moko alongola biso na ba incident na ba accident na nzela. Deya toza kende bo ye. Ici de les partage la biso. Amen. Place notre zone comment? Ba on se bazo mona biso. On se bazo zwa track na biso. Comment na bango ezali ke mercredi, jeudi na vendredi bango pe bazala na kati na isika oyo. Petrena nous ambe maboko lisusu. Ndeko mama ndeko elenge mwasi kotambola oyo esungi pona kopanza sango na oyo etali milulu yango. Pamba te ekobanda mokolo ya mercredi 12 pe ekosuka mokolo ya vendredi 14 juillet 2023. Boye malamu na ba mama nyonso. Clôture ya conférence des fils des prophètes oyo esalemaki bongo mokolo ya samedi oyo tiko leka na église la résurrection. Kuna etambusamaki bongo na évêque Espérance Mbakadi bolanda ba détail nini oyo elekaki kuna. Izalaki bongo mokolo ya samedi 8 juillet 2023 na église la résurrection ya Lemba, clôture ya conférence monene fils des prophètes. Na boye évêque Espérance Mbakadi ya Mangembo Bandalungwa yende atambusaki masolo kasi na mateya na ye alobelaki mingi na oyo etali bongo tina ya mabondeli kasi basali na nzambe nyonso oyo bazalaki wana bango bazangaki maloba te pe balobi na micro ya Francis Matondo. L'impression nanga ezali vraiment positive pour cette jubilo komoko oyo. En tout cas, on ne toko zongote na poissa. C'est quelque chose qui a été Dieu a prévu ça depuis lors. Yango tozangolo surtout au message à suka awa. Donc éclôturer makamonyo c'est ce qui nous bénit. Donc to bimi na retraite oyo, to bimi dans une grande bénédiction parce que ma pécibiso oyo ba benga ngoko la socle. Il y a vie chrétienne. Donc, pour permettre de surtout avancer, et même aux gens qui lobby qui retardé, les lots est à sincère et qui peut avec comme une flèche. Ça a été vraiment une grande bénédiction pour Nabiso par rapport à contenu, à message au Tozui, Nabatata, parce qu'il s'agissait, il y a les Sanga Etali, Batata, Nabana, au Babengi Baper, Nabafils, les prophètes, pour comprendre que Yaliboso, moi na kokiko se détaché na tata nae parce que tata zali kopesa bomoy, azopesa vie et batato tozana bango bakambi biso na milulu oyo bayebaki réellement na ko libérer mitema pour na ko talisa biso banzela oyo pe kokiko komisa biso batata lobby. Message oyo nzamba apesi ngai à chaque fois soki nzamba azopesa ngai ba message abo elengisaka ngai mingi bangisaki ngai. Mais esengo na ngai ezalaki komona bapapa na ngai comprendre les devants basimbani basimbi drapeau ya RDC et autour na bango namoni basala nzambe ebele pe lingomba ezali nazomona neti baza ko se représenter awa na Kinshasa na esika moko boloko la tozo ko fait citoyen indépendance ya mboka na biso. Donc la vraie indépendance commence par réellement la prise de conscience, la prise de pouvoir et d'autorité que Christ nous a donné. L'Église, pour essayer un peu de mater, de dominer sur tout les antivaleurs. Dans cette conférence, il y a un fils des prophètes, Oezala, qui tenu à la résurrection avec 3 orateurs de pointe, Papa Nabiso, révérend Dominique Ngoï Kabouya,
révérende pasteur Hélène Ngoy et puis le révérend pasteur Espem Dakadi. Ils ont parlé tour à tour sur les rôles, entre autres, il y a des serviteurs de Dieu ou l'Église par rapport à la nation. Et il y a des dangers si nous ne faisons rien. Bon, en fait, j'ai aimé toutes les interventions telles qu'on nous a parlé, parce qu'on a bandé une intervention à un moment où il nous a interpellé de notre responsabilité, bien sûr en tant que serviteur, mais aussi nous occuper des autres aspects. Il y a ma vie na biso, il y a le coup là, ma famille, de ne pas négliger un seul aspect. Cela a été vraiment... Pasteur Hélène Ngoy, moi si ya révérend Dominique Ngoy, yepe azangaki malobate alobi na timya na mate ya yango. Eloko ki osalema te sans que prière emate pa na Nzambe. Nzambe ayanolaka nde na prière pe baefe monana na bavi na biso. Il a lancé un appel à la prière, nous y avons répondu et nous lançons encore cet appel à toute personne qui peut entendre. Lorsque l'Église prie, Dieu exauce. Soyez bénis. Ndeko nanga boyebi ezalaka na suka te. Na yango esengeli na biso kozwa boyebi na baye oyo batondisami vraiment na boyebi yango. Lokola évêque Espérance Mbakadi na révérend Dominique Ngoy bango bazana pona kopesa boyebi et puis biso tozana pona tina na koyamba yango. Boyende ezalaka. Regardez les résultats qu'ils ont produits. Nous faisons bien d'activité. Et bongo tokiti na mangembo betsperet ba chaîne de prière na bango ya chaque lundi ya ba mama ezaka kakokoba yo oza kolala yo kama kamuni nesili koleka na lundi oyo ya mposo tozali. Lundi ya lelo ezalaki lisusu somo na mangembo bet peret et pas à la file du sacrificateur Blandine Teka ba chaîne de prière ya ba mama ya chaque lundi ezaka kakoinda ba prière ya makasi penza ezakoleka kuna kokata ba lien ya ba famille pe ba témoignage na bikamwa yango nde ezalaki vraiment au rendez-vous na boye pasteur Chouchou Mwamba ya mangembo kalamu na mama Blandine Teka ya mangembo bet peret bango balobi na tina na yango Ezambe Azaï Longo, ma chaîne de prière, aux la 4 Nessika Oyo. Et en tant que maman, nous avons encouragé la jeune fille, nous avons encouragé ma maman, Tozala Elongo, parce qu'il y a la vie et le miracle. En tout cas, na lingi na yebisa ba maman nyoso bazolandanga bisika nyoso bozwami Nzambe ya Mbakadi ya bongwani te. Kake pakolami oyo esa likolo tata na biso yango ne kiti likolo na biso yango na ngai mwana na Blandine Teka na zo salela e pakolami ya papa na biso. Alors lelo boye bolobi bomoni batu baye belé batu fo baye belé parce que sika Nzamba zali batu baya kakaka kembo Nzambe zo komitali sama chaque jour et ba témoignage ezo se multiplier nazo sala mbela na ba mama nyoso bazolanda ngai yo mto tikali na ndako problème wana yo lingo mela poison na lobi no ko mela poison te yo lingo kangi déjà biloko lobi libalo fo kufa na moi oyo to ko suki sango te na ko bima na ndako ko bima nanu te yo chana no makolo na ona na bet peret. Alléluia. Na lina loba na mama jeune fille lobi ke ngai na moni vie suki na za désespéré na lobi oza désespéré te. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Kasi ba mama oyo bayaki wana bango pe batondisamaki na esengo po ba solution eza kozwa makuna. Ebele bato ba témoigner biso to s'accorder na témoignage poto zape bato to ko témoigner na lundi ekoya awe ezali ziba place to ya kozwa nyonso ya biso o satana akanga panda tamulai nazara nesengo makasi sone to komi lundi no so to za dimanche na mona ka tongo etana lundi to yamba mo awa. Donc, si tu as le dimanche, tu as la tête, tu as la tali air, tu as la tali air, tu as la tali satongoko, tu as la tali analyse. Donc, tant que tu as présence en Zam, en tout cas, Nzambe a ça. Le sambo e futaka bandeko na ngai awa na mangembo betsperet ba solution eza kozwa mana ba problème nyoso na banzi boyoki. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso yango linga kolaksa ete magazine chrétien na biso lingala ekomi na suka. Me ya moto kabwana totala nini oyo makomi na Nzambe elobeli biso na pokwa na lelo.
matondi mingi bozalaki ebele liboso etendoki mpona kolanda magazine chrétien na bino ya lingala tozalaki na esengo mingi ya kosalela bino oyo ya mokolo mwa lelo kasi tokokontinuaka mpe koyebisa bino ete bokoba na kolanda biso na chaîne YouTube na biso MCL TV kuna nde bokozwa badetail mpe banotification ya makambo nyonso oyo etali bongo magazine chrétien na lingala tika ete kimia na nkolo ebika bino omabota mabino mpe tomonani na mikolo mizali koya bye bye.